What have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokuté la bino partout bozwami wana bambote topesa avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kola mukeza habitude te bala mama ezaka kangolu ya nzambe to moni susu mukolo alelo ngolu nde makambo ba vrai ba abonné na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Baba kuke oye toujours maboko likolo pona mami. Eh Baba Cook, j'espère bon moni miniature wana bande kwa cuisine Yannick TV. Bokota ngonga ebelemi bokota to solo la, j'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza bato ya théâtre na biso. Bato ya théâtre na biso o boyebi bango très bien koleka cuisine Yannick TV. Eza Darling Palata, eza Sila Bisalu Bekame bango wana bazana kati ya miniature bandeko na ngai. J'espère boyebi bango très bien koleka cuisine Yannick TV na bino bandeko na nga. Émission ni na memeli bino na mukolo alelo. Darling Palata aye. Darling Palata lobi ye aye ko répondre na ba question nyonso o bazolo ba pona Sila Bisalu ye akoti makambo yo. Aïe. Darling Palata lobi aye ko répondre parce que trop c'est trop faux aloba. Aliro bande kwa te bato a théâtre bazoke na ngopo na Sila Bisalu eke mabe makasi ye akotika te ya koloba. Mama Darling Palata en tout cas tolelo ya trop to yambi yo. Mama Darling Palata okomi porte parole ya mama Sila Bisalu. Mama Darling Palata lobi ya zane porte parole ya mama Sila Bisalu te, mais aye ko expliquer ba vérité ya Sila Bisalu. Aye ko expliquer ba vérité ya somo bandeko nanga. Bino moko boko yoka ba job. J'espère boyebi voix ya Darling Palata bien. Boko yoka très bien koleka cuisine Yannick na bino bandeko nanga yi. Balobi nzambe moko asala likolo na se. O akela biso. Ti lelo batu musu baza bandima kaete. Ti lelo batu musu baza balobaka mabe pona. E bongo combien de fois que Sila Bisalu bandeko na ngai. Mukil tellement mukil na biso cuisine Yannick TV na mina lobaka eza mabe. Surtout na ka na ngambo ya bato ya théâtre na biso makambo eza bandeko na ngai. Sila Bisalu soki nanu abengi so te, c'est que rôle non nanu emonanite. Faut zela rôle na yo soki emonani Sila Bisalu akobengi sa yo. Sila Bisalu soki abengi so na kati ya SB ayebi ke okopesa makambo. Parce que ndeko non a pensé abengi sa yo invité yo oya na kati ya SBO jouer yo pe fo pesa makambo. Omoni Baba Cook baza bana o abolingo. Baba Cook baza bana o batala ke totali film to moni ke te muto vraiment a cartonné a pesi makambo okozwa ba pel na yo. Baba Cook ba benga ka bino mam sisi la kuta yebi te pe Sila Bisalu atinda ka bango te. Bazaka ka bana bolingo lokola mama na bango. Soki ba sepel na yo okomona ba pel. Soki ba sepel na okomona ba code, soki ba sepel na okomona ba message, ba commentaire oko censure. Parce que kisi ya musala théâtre faut ba ko travailler. Soki oyebi ko travailler okozwa pe makambu bandeko na ngai kotala Darling Palata aza joueur ya makasi. Eza joueur ya makasi ebi ko cartonner ba rôle na ye. Darling Palata lobi ye pa koloba parce que trop c'est trop fort aloba. To ebi te bandeko na nga. Nini Darling Palata akolobela biso, nini Darling Palata akobimisa ba vérité ya Sila Bisalu. Ba vérité ya Sila Bisalu o Darling Palata akoloba biso nyonso to
toyebi te et que ezala bientôt yo kango ensemble na ba vrai frère ba abonné na nga ba kuka monde entier asila bisalo okoti na chaîne ya cuisine ya Niki TV s'il vous plaît s'abonner au commenter au aimer au partager vidéo et que ça la bien bandeko na ngai boende zalaka si la bisalo bino mo boyebi que si la bisalo alobaka ne te si la bisalo alekaka ne ba émission te evitaka ba émission a répondre à te afin d'ana coin na ye tellement bato bazo swaminu tellement tension tellement bato bazo loba Darling Palata lobi yepe aye koloba bandeko na ngai basala ba émission na bango si la jamais atinda mutu kendo sa l'émission pona kombo na nga si la bato alobaka ne yango te même nga kuzi ya Niki TV na bino nde na osala ba émission si la bato atindaka ne nga te zanga moko nazo sala selon posa mutema na nga selon naza fan ya Sila Bisalo Bekame na moni mami sakoro aloba tenga bi cuisine ya Niki TV nga na oloba na place ya mami ponga pe na ba cook ekendaka nde bongo bana mama totika kimutema mabele ki makasi na ngambo ya bato ya théâtre na biso kimutema mabele ki makasi kimutema mabele okola ka poso na biso moyindo bandeko na ngai kotala kaka succès ya Sila Bisalo ezangisa bino kimia kimia ngwa nini ezozangisaka bino bandeko na nga Sila Bisalo soki abengisi bandeko o mutema ne elingi ye moko ayebi ke ndenge baza ba joueur ya GT il faut bo travailler pour ozo travailler musala no emona na pa ba fan mutu ba jijaka bino ba fan mutu ba kocha ba point ba kokoto ndenge nini ezalaka na Sila Bisalo batu te ezalo kwa Darling Palata ba bengisa ki na kati ya SB kochi kuna cartonné rôle ne apesi makambu ba fan pe ba bi mam si retour pe toza su na besoin mam sport se pelisa ba fan akobengisa toujours Darling Palata kendara bongo bandeko na nga mam sa bato ko tinda mutase ele émission te ba congolais boyo kanga bien bandeko na nga tozaka mo mayele avant ko sa likamba ndengo na nga omoni mutu na mutu sala ke émission na afongoli ba caméra na jamais Sila Bisalo atindaka mutu Sila Bisalo atindaka mutu te mutu ye moko asalaka selon ye moko ndenge alingi bandeko na nga tocha mamsi na ba conflit te mamsi alinga ba rancune te mamsi alinga ba problème te makambo ezobima na monde ya théâtre na biso ezalo kwa moi distraction mo bali ba distrait Sila mais Sila Bisalo abi akoza distrait te Sila Bisalo akolanda ngo te ya zo kwa avancer bino bozolo ba Sila Bisalo azo sala musala ne bino bozolo ba Sila Bisalo azo préparer ba film ne bandeko na nga ki mutema mabe futaka te ata na monde ya théâtre so boza 10 oui bokangele mutema mais mibale ba témoigner bola moi Sila Bisalo bino moko bokoyoka ba vérité o Darling Palata ye nango bokoyoka très bien ko le kande ko na bino cuisine ya Niki TV parce que na zalaka banki te parce que to lobaka bana mameza bongo to lobaka pona mamisi na biso to kanga na rotema boko te to koloba to priera pona mamisi na biso jour et nuit tozana tozo soutenir rien à tous les domaines ba cook tozana pona mamisi Sila Bekam pomba sen aigle njamba ba trophée yango nde pesa attention bozana so bo coach ka ba kuku bo coach kaka bo moni ba photo Sila bino mo boyebi ba vra ba cook boyebi ba fo ba cook bozala ka mayele bandeko na nga ba cook bozala ka mayele mam sindenga zawana bato ebele na théâtre balinga kete pourquoi balinga mam cité parce que ba mona mam sindenge azo sala ba film na ye ndenge azo koma ba titre wana ndenge ba film na ezo talama ndenge ba fa na ba manifestaka yango moni bazo sepela na mam Sila te bandeko na ngai mam Sila aza manga kuise ya Niki TV alobaka mam Sila aza mangetela mutu nyotu azaka na besoin bwa kelango libanga po aliango Sila aza mpepe ba okanga ete dan bomona bakanga mpepe
Bon, ça va me faire bakanga esika ni bala mama. Bon, comment ba commentaire bon manifester. Muto kanga si la bisa la zate. So boza 10 bolinga kete même idée ana ba rolinga ye. Ben ba cook famille ba faine ba rolinga ba ndeko na ngai. Ki mutema mabe futakate. Bino moko bozolanda Darling Palata ndenge moko ayeko expliquer biso ba vérité si la bisalu. Boko oka Darling Palata ndenge azo expliquer biso très bien que le capuzi yani kitivi na bino à suivre. Film ezali poto sela ka babengi yo bakokabi yo mais que place oyo Darling a obeta place oyo mutu bwa kosala ngo donc ngai soki batenga na fond eski tenga na rôle et bengi suka no ya no boya kwa parce que ça c'est mon boulot eza musana ngai ya bomo ya vila nga oh lobi so nzamba suyo simbi nzeto zakana nango mama tamende ba mikolo nyoso bazali ya musana no boya kwa non pona poani non musala na koyana mwanyo so bana kusinga na je suis comme ça en tout cas il faut ya osele musala na motema mobimba na bolingo nyonso ba téléspectateurs ba sepela na ba commentaire batu batanga ta kombo na yo batu batanga ta kombo na yo Talaboye. Ça fait vraiment du bien. Donc, Yangwana na sepelaki na appel à Bikam. En tout cas, na pesi merci na Sila na considération na ye. Na pesi merci na Bakouk. Donc, famille mnene na Bakouk, boyebi ka ndenge boye saki na ba rôle nanga. En tout cas, ça l'enga bien parce que na tanga pe ba commentaire, ça l'enga vraiment bien ma casse mais tozali le roi tozaka na SB donc tozali to ba nomona ka Darling na lingi ba fan na mingi na lingi ba ndeko na ngai mami Bomolo mami chérie de moi depuis Belgique Zoé Miawama ya Brice Kumba asa motema munini c'est ça que ça une femme ayoka na ye nyonso ba critique ba dini mais asa motema tala munini salaka yo so kandi batu obebi sinzela na ye ko balingela ko kandengo za mutu oyo moni bakoka libanga kana mbuma oyo etele komeli soko tele komeli te nanga okipe o okakuko azate mbuma mai nanga okipona nzete mais tango za mur yeba koza toujours na ba critique yesu kutu mwana nzambi akufaka mpona biso na ba critique ye likolo ngo babaka ene kulusu donc ngai eloko na loba sila azalaka ye akontinue koza motema monene c'est ça yango bapesi so il faut tomber dans linga maboko donc si la félicitation na musalo salaki et puis na trouvé na yo na humilité dans un amour envers mes prochains au les alaka en tout cas dans salaka nga on a salaka déjà Congo on change pourquoi comme mususu so a commis na ba niveau moko boye a commis le lendo et gay il a tiré pourquoi non bongo te to kolanda kaka matambe ya bandeko na biso oyo bazaki liboso na biso oyo babandaki musala oyo liboso na biso basila babandaki musala na biso tokolanda kaka bamatambe ndenge bazali kritike kozala mais ekolemisanga te ekoboyisanga mpe kolinga bandeko na nga te po même bible elobi tu auras les ennemis kaka bandeko na osi bandeko ka ya ndako no nde bakoma bayino joseph kut bandeko nde mpo batekai baye bakosi papaki akufi banyama zamba balei bakanga motema ebongo kaka biso atouti mboka donc kozala na okei te na kotikala kozala na okei te na kozala kaka nga moto akomikitisa bandeko na ngai ba vrai babone na nga bakuke bandeko nyonso bozalaki na live na nga na ebandeli
Tito komi na suka, j'espère boyoki Darling Palata très bien. Et Darling Palata a expliqué clair, amache ba moté, alobi vrai. Darling Palata alobi na eba na mama, ezalaka nde boye. Cuisine Yannick TV na bino, na lingaka nde boye bandeko na ngai, na lingaka nde boye. Nalela bino ya tro baba kuke dadi mavungwe mama mami elongo nalela bino mama kati okonda na kati ya États-Unis okonda wetu nalela bino mama mundibu na kati ya Allemagne master Tendresse muluba mwana muluba tanga umela Cuisine Yannick TV na bino azalaka banki te na lingaka boye bandeko na nga na lingaka boye Arlette na kati ya Allemagne mutema ya papa bebe Arlette ya mbayi mutema ya papa bebe yo moko yebe o comprendre ya wana bebe na obengaka bebe Cuisine Yannick TV alela bino sans oublier chez la Fayulu na kati ya Genève bambote na bino Irma Okenge na kati ya Italie salaka nde bongo bandeko na ngai Toto mama na Noah balobi star ya munene na kati ya France Jolie bébé yende makambu Jolie bébé pe abakuke toyambi Jolie bébé babakuku maboko likolo pona Jolie bébé partout bozwami toyambi lisusu ezalaka bongo famille nombreuse babakuke bandeko na nga émission na biso ekomi na suka Mama Mboyo Shemboyo na kati ya Allemagne Vanessa motema ya papa Montana bokota mama Elodie bokota mama Rebecca émission na biso efili en tout cas na kika kopesa bambote na ba o nyosu na tangi ba kombo na ba o na tangi ba kombo te na lela bino tellement boza ebele merci ming na bandeko o bazaki na live na nga merci ming na bandeko ba koya après merci mingi na bandeko ba ko s'abonner ba ko commenter ba ko aimer ba ko partager merci na bandeko nyonso ya Cuisine Yannick TV sans oublier baba Kuke, je vous love. Na lela bino a trop bino mo boyebi Cuisine Yannick lela bino na priya po na bino sans oublier mam Sissi la wana ne mama na biso na lela bino ya trop équipe ya SBO bazo jouer ba bravo partout bozwami musala kitoko nzamba lola apambola bino nyonso émission na biso ekomi na suka que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.